La kiti awa na mitindo ya mokonzi ya mboka oyo tobengi Faci Beton po ndenge ambutillage ezosema makasi na kati ya bila Kinshasa. Mwana mboka Faci Beton alobi banzela nyonso oyo ya bila Kinshasa esila yango moni na tozalaki na Kasavubu tokomi na Bokasa po tozosenga na population bakitisa motema banzela ezokungwama kala mingi te pe misala ezobanda na botina dino mona kitiawa na mibeko ya mokoza Faci Beton akendaka mote na suka donc banzela oyo nyonso oyo bomoni tokiti ndenge atindi tokita bato bazoteka pembeni po basilisa mosala wana. Faci Beton akendaka te na suka bakinoise bakinoise bakoseka mokonzi atie makoki na ye na kati ya bila Kinshasa wa balabala eza ebele mopanzisa ngo bakomona ke ambutillage ekosala na Kinshasa libeko ya mokonzi ya mboka Félix Faci Beton pe na kosenga na bandeko na biso bakinoise balabala eza weze te. Tozomona makama yosemaka ebele na kati ya babalabala bato mingi bazokufaka zando ezokungwama bandeko banso bakokota na kati ya zando bandeko nyonso boteka na balabala tokolongola bango na mitindo ya mwana mboka Faci Beton. Transport en commun, transport, population de la transport. Mais si les gens arrêtaient, les gens Cette fois-ci, lokola bakonzi ya mboka baza déterminé, mokonzi na biso la police Blaise Kilimbalimba baza déterminé, biso pe na commandant assainissement toza pe déterminé tozalaka. Mais cette fois-ci, eza biso ba mama contre ba mama na ba papa. Tokolakisa bango ke biso ba mama pe tozali. Mutu akozonga awa te. Oyo akozonga akokutana na rigueur ya loi. Biso tozozonga ndaku te 2 jours tozolala awa. Tovandaka lisusu na bandaku te kaka awa na zandu kobuka kotumba tala Bokasa lelo ndenge fungwami butu mobimba tozala. Ai major commissaire supérieur adjoint major Masudi Esther commandant marché central de Kinshasa. Rwakadingi oyo ezaka balabala balongolaki bango pe balongwe ba promettre bango Kasavubu 48 heures avant. C'est beaucoup eza balabala l'État bino moko mozomona te tala Bokasa ndenge eza balabala munene loka boulevard mais tala sikoyo ndenge tofungoli yango mituka ekomoleka mokonzi pe gouverneur na biso yeli atamboli bien kitoko makasi. Meme bango moko ba mama bazo féliciter biso basepeli na musala tosali tozokweyisa kato eza balabala munene bandi Bokasa bibi Kasavubu deja tosito bandaki deja kaka ndenge tozawa biso ba mama oyo ezokoba tozobuka ngo ensemble na commandant ya assainissement tolali awa tolamuki awa tozo
awa na mitindo ya mokonzi ya mboka oyo tobengi Faci Beton po ndenge embouteillage ezosala makasi na kati ya ville ya Kinshasa. Mwana mboka Faci Beton alobi banzela nyonso oyo ya ville ya Kinshasa esila yango moni na tozalaki na Kasavubu tokomi na Bokasa po tozosala na population batitisa motema banzela ezofungwama kala mingi te mpe misala ezobanda botina dino mona kitiawa na mibeko ya mokonzi Faci Beton akendaka mote na suka donc banzela oyo nyonso oyo bomoni tokiti ndenge atindi tokita na bato bazoteka pembeni po basilisa mosala wana. Faci Beton akendaka te na suka bakinoise bakinoise bakosepela mokonzi atie makoki na ye na kati ya ville ya Kinshasa awa balabala eza ebele mopanzisango bakomona ke embouteillage ekosala na Kinshasa libeko ya mokonzi ya mboka Félix Faci Beton mpe na kosenga na bandeko na biso bakino bakinoise balabala eza wenze te tozomona makama ezosemaka ebele na kati ya babalabala bato mingi bazokufaka zando ezofungwama bandeko banso bakokota na kati ya zando bandeko nyonso boteka na balabala tokolongola bango na mitindo ya mwana mboka Faci Beton. Transport en commun, transport, population de la transport. Mais si les gens arrêtaient, les gens n'ont